sanga baba te na intimidation na bino. Justice amboka eza justice moko normal. To sala ki ter ba makamone sami o cha kombo na nga pourquoi. Boli bo nuire nga, bo nuire vie na bo faire taire nga jamais de la vie. Allô, ngai Godelo Fombo Mbemba Ndombasi. Na yeko sala message oyo naza ko s'adresser na bakonzi ya mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Allô, ngai Godelo Fombo Mbemba Ndombasi. Na yeko sala message oyo naza ko s'adresser na bakonzi ya mboka, surtout na chef de l'état na biso. Soki na yeko sala message oyo po vie na nga ekomi en danger. Na oti ko zwa beko bazo lukisa ngai. Étant congolais, un homme libre et artiste compétent na mboka oyo. Chef de l'état pelelaki congolais nyonso fa ede mboka na ye. Nga nazwaki initiative ya kokene na IGF pona kofunda bato bazosala na Sokoda. Ndenge bazopesa biso bambongo na ndenge bango balingi. To nalingaki ndenge chef de l'état lobaki to sentir yango pena ke oui IGF peke kosala bango dit. Coïncidence, Verkis pe a gagné procès na ye na bango. Et biso na tongo nango tozali de na IGF to apprendre comme tout le monde na ba téléphone na biso que Verkis aza kuna babuki na porte. Nga surtout nga nazalaki te équipe wana ya Sokoda lokwa baza na kanda bake kotanga kombo na nga na justice. Yango na ye soki lobi likambo ezwinga nazolo bango tout haut. Nga naza un homme libre et puis artiste compétent na mboka oyo. Soki nazwi problème eza na mutuya nyoka longo na ba administrateur na ye. Nga aza libre na ko bomba mate fona tambola ne na tambolaka. Vina ngeko koma danger te pona salele loko chef de l'état do senga. Na kenaki na IGF na butute na moi. Siko bokeno tanga komo na justice pona fundi bino na IGF. Yango na yeko belela. Soki nazwi problème lelo ulobi eza na mutuya nyoka longo na ba administrateur na ye. Na problème a mutute na yo welela bentere na ngai avenir na ba musicien ba koya lobby ba vivre makambo biso zo mona te naza na ba droit oyo na ikomi fona ke no bondela ba to pona zo même aide na lingi vi wana te tangu na yoki ba longwe na sepeli et puis na yiko assister na yiko tala nde makambo eleki ba prendre nga pete oui ba yaki wana ba kota ki na kati e mukolo lupango kutu ndapexi bango ba kota te et puis un pointre mukolo lupango pas dénoncer baza kutu na banyongwa c'est tout naza pour rien na makambo wana et to continuer démarche o na osala ya IGF po eza demande mokonza mboka. Alors soki bino bozana bambongo ebele bolibo faire taire biso surtout nga jamais na kokanga munoko pona ba droit na nga jamais eloko nazo mériter fona zwango ayebi ke boza ba administrateur ebele bo sala ba réunion butu moi bozo mériter ko zwa répartition bozwa kate koleka ngai na musana na salaka na beleli a ba konza mboka ba yoka na kopanza audio oyo partout et comme la chef de l'état naza un homme libre boko comme sanga baba te na intimidation na bino. Justice amboka eza justice moko normal. To sala ki ter ba makamone sami o cha kombo na nga pourquoi. Boli bo nuire nga, bo nuire vie na bo faire taire nga jamais de la vie. Global TV depuis Moscou. Yo ebiga mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV. Global TV depuis Moscou. Yo ebiga mboka Kim Jong Azala. Abonnez-vous massivement à site Kitoko Global TV.